Info Lingala journal peuple na peuple les sénégalais surtout font pour l'hôtel Sabino Ndenge na Assemblée nationale le bureau est présenté qui mardi 30 septembre avant projet il y a calendrier il y a misala il y a session il y a septembre et ça qui bongo la conférence du président Héritier Mapindemi après si nous va détail. Président intérimaire il y a bureau il y a Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba Moussaou a présidé qui mardi 30 septembre première conférence du président. Après réhabilitation, il y a 3 membres. Il y a bureau Oyo Bazala qui visait dans la pétition. 4 points et Zala qui inscrit dans l'ordre du jour pour la réunion Oyo. Il y a Liboso communication, il y a président, il y a Assemblée nationale. Adoption, il y a avant-projet, il y a calendrier, il y a Misala, il y a session ordinaire, il y a septembre. Il y a Misato organisation, il y a première plénière Oyo Kozala consacré. Dans la prorogation, il y a état de siège. P4 et Zalaki divers pour le premier point. Pour la OUETEL communication, il y a président professeur Isaac Jean-Claude Tshilumba Moussaou. A ici la conférence, il y a président qui est remise reprise Oyo et Salemaki entre Yéna, président démissionnaire Vital Kamere, a informé qu'il y a institution Yamboka, Ndokola, président de la République, P chef, il y a gouvernement. Oyo na vacances outi kozala créé na kati ya bureau ya Assemblée nationale pour na ba démission ya président Vital Kamere pe Dominique Munongo Oyo azalaki bongo rapporteur adjoint pour na Oyo etali organisation élection pour na ko combler ba vacances Oyo na ba différents postes pour na Oyo etali avant projet ya calendrier ya misala ya mission Oyo pour la misala ya session Oyo pour na Isaac Jean-Claude Tshilumba alobi à soumettre yango na première institution ya mboka pour na logique ya séparation ya pouvoir ayeba na kotala pe kozwa idée ya reconstruction ya makambo nyonso pour na deuxième institution ya république pour na Oyo etali avant projet ya calendrier ya session ya septembre rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli atalisaki na ensemble ba question Oyo kozala aborder pendant session Oyo ezali essentiellement budgétaire alobelaki ba législatif, par contrôle et par audition, il y a certaines institutions, il y a la République démocratique du Congo, Oyo et Salimakite, Nambala et Utikoleka. Alobi bazana une trentaine de matières Oyo et Zali Kozela. Boignon Soana Bakozela P. Avis ya gouvernement P. Commission na niveau ya Sénat de porte-parole à Talisaki. Pour na barrière ya nouvelle matière législative à Talisike et Zali Bongo rapport ya vacances parlementaires par rapport Oyo et Sengeli ezala déposé na Lombango P. contrôle budgétaire et Sengeli Salima na commission économique et financière ya Assemblée nationale et Zali Bongo na douzaine ya commission d'enquête P. mission sur information paye évaluation Oyo et Tindamaki na ba province pe na ba entreprise pour na ba député Oyo basalaki ba mission d'enquête na kati ya ba entreprise lokola OVD RVA pe ba entreprise et Sengeli baye ba na kokota pe na ba secteur minier pe ba rapport nyonso ezala déposer na plénière pour te baye ba na koza connaissance pe orientation pour na ba nouvelle matière Oyo ezana projet de loi de finances 2026 projet ya loi ya réduction des comptes 2024 nyonso wana ezali bongo distribué na ba député et concertation entre Assemblée nationale et l'ongona gouvernement pour la harmonisation et Kosalema pour la Oyo etali séance plénière pour la prorogation et état de siège Oyo et Sengeli et Salema le 4 octobre yango ezalaki pe aborder bazwa ki lettre ya chef de l'état Oyo azali kosenga prorogation et bana kozala voter ezalaki important pour na ba nombre ba contact pe ba autorité belé bazali chargé na mise en œuvre ya état de siège baye bana kosala makambo pour être nyonso eye bana kotambola malamu pe débat ezala responsable na Assemblée nationale pour na clôturer conférence ba président batalisaki que question où yetali situation administrative pe question ya prise à bras le corps ya bureau pour na oyo etali administration ezali bongo colonne vertébrale ya appui ya misala oyo ezali kosalema na niveau ya parlement na tina wana esengeli ba réponse eye bana kopesa mana lombango na ba préoccupation oyo ezalaki soulever et pa ya ba agent pe ba cadre ya administration ya chambre basse ya parlement et bandaki na 10h pe réunion oyo et soukaki na 14h. Premier ministre Judith Suminwa a salaki mardi 30 septembre recueillement kuna na mausolée ya premier président ya RDC Joseph Kasavubu na Nsingi ni kuna na territoire ya Tchela Nathalie Kaila Kapenda zalaki simasima na konta Info Lingala.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué mardi 30 septembre 2025 recueillement dans mausolée ya premier président de la République démocratique du Congo Joseph Kasavubu na Nsingini na territoire ya Tchela. Visite oyo ezalaki chargé d'émotion ya ndenge na ndenge esalemaki na marge ya itinérance na ye na province. Boye na mausolée pyramidal oyo conception architecturale na yango ezali unique pe ezali bongo na ndenge moko ya malonga na koki ya escargot percé na épée moko chef ya gouvernement a s'inclinaki symbole ya makasi oyo ezali kolobela adage lentement mais sûrement on arrivera. Il a qu'ici persévérance et détermination oyo et caractérisaki combat ya premier président ya RDC na atmosphère ya solennité. Boye chef ya gouvernement a salaki recueillement liboso ya dernière demeure ya père ya indépendance moment ya silence ya méditation oyo etalisamaki na geste protocolaire ezali kotalisa hommage moko ya makasi na mémoire ya fait président Joseph Kasavubu na recueillement oyo premier ministre atalisi émotion na ye pe atalisi porte moko symbolique pe na geste oyo alobi po na ye ezali honneur ya kokoma wana ezali eloko moko oyo ye alinga toujours asala na vie na ye kasi lelo akomi na singini ndenge premier ministre a déclaré ki pe atalisi importance ya pèlerinage oyo na terre natale ya premier chef de l'état ya RDC chef ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka originaire ya Congo central atalisi lieu moko puissant pe ya continuité historique ye moko atalisi filiation na ye pe premier ministre pour la première fois originaire ya Congo central azali mwasi ezali ye a rappelé passage oyo ezali témoin entre première figure présidentielle ya mboka na biso pe première femme na tête ya gouvernement na cœur ya cérémonie. Judith Suminwa a présenté ki pe héritage ya président Kasavubu modèle pour une action gouvernementale na ye na suka en termes symboliques alobi bozali kota la président Kasavubu na terme ya humilité na terme ya gouvernance sagesse pe atalike azali ko inspirer lelo batu ebele ye amonike azalaki figure moko ya malonga kasi lelo esengeli bato nyonso bayeba na kolanda nzela na ye po na bonne gouvernance pe kosala po na bien-être ya population ya République démocratique du Congo recueillement oyo na singini et l'équipe de voir moko ya mémoire na tina wana ezali chargé ba symbole ebele premier ministre a talisi engagement ya gouvernement na ye ya koevrer na même persévérance oyo incarné mausolée oyo pe et reconnecter peuple congolais elongo na ba racine pe ba figure historique oyo ezali bongo ya malonga chef ya gouvernement a scellé exaltation pe recueillement oyo volonté à honorer passé pe ko construire avenir na ndenge ya malamu. Ouverture ya session ordinaire et Salemaki na conseil économique et social mercredi 1er octobre na siège na bango o ezwami kuna na commune ya Gombe Christian Kengebeni. Mercredi 1er octobre 2025, nde ezalaki ouverture ya session ordinaire ya octobre pour na conseil économique et social. Liboso ya ba membre ya bureau pe ba invité ya ndenge na ndenge président ya conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana atalisaki esengo na ye pour na komarquer ouverture ya session ordinaire ya conseil économique et social selon loi organique numéro 13/027 ya le 30 octobre 2013 oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya conseil économique et social na RDC. Le président Jean-Pierre Kiwakana a talisi que session oyo eko permettre ko koba pe ko améliorer mosala oyo ebandaki déjà asengi implication ya moko na moko pe engagement pour na troisième mandature oyo ezali caractérisé na ba réflexion pe ba analyse ya malonga. Le président a talisi que mission na bango ezali bongo ko produire ba avis consultatif pe na attention à institution nyonso ya RDC. Bongo nanzele ya conseil économique et social, nanzele ya président Jean-Pierre Kiwakana a talisi quelques considérations pe ba enjeu
oyo ba attente ya population bazali kozela. Président Jean-Pierre Kiwakana a talifike ba restitution to ba résultat ya ensemble ya misala oyo esalemaki na bokambemi ya autorité ya bureau ya conseil économique et social kubanda début juin kino septembre 2025. Des feuilles de route na bango pour na président Jean-Pierre Kiwakana abakisi kolobake ezali bongo na 3 axes. Ya liboso ezali intégration ya ba amendement oyo ezalaki formulé na ba plénière pe ba avis formel oyo ezalaki adopté na session ya avril. Ya mibale toilettage ya ba avis ya comité pe ya lecture. Ya misato enrichissement pe kokoba ba matière nyonso oyo ekomamaki na calendrier ya session ya avril 2025. Kasi yango ezalaki présenté te na examen ya nouvelle thématique. Bosimba pe boyebake abakisaki koloba au-delà ya rapport oyo ezali réalisé président alobeli intercession oyo etalisi constat par rapport ya ba secteur ebele. Boye po na secteur économique Jean-Pierre Kiwakana alobelaki situation économique et sociale ya mboka, protection ya environnement, lutte contre le changement climatique pe ba défi géopolitique. Alobelaki situation sécuritaire na est ya RDC. Atalisi ke malgré ba effort to ba signe ebele positif oyo ezali kotalisama sur le plan diplomatique kasi kimia ezali kuumela pona kozonga na mboka nde na tina wana asingi esengeli koluka ba moyen pona koimposer kimia na mboka na biso République démocratique du Congo yango nde ekomema développement pona oyo etali économie alobeli avenir alobeli aborder lisusu ligne ya suka ya mvula pona kotalisa makasi oyo chef de l'État azali kosala elongo na gouvernement pe Banque centrale du Congo alobeli maîtrise ya ba indicateur macroéconomique pe ba indicateur nyonso oyo ezali kopesa esengo c'est toute tendance appréciable ya monnaie nationale franc congolais alobeli secteur ya éducation pona ye alobi ba réforme esengeli esalema pe révision ya programme pona oyo etali santé. Jean-Pierre Kiwakana président ya conseil économique et social alobeli mingi ezana no secteur moko fragile esengeli ba effort eye bana kosalema pona session oyo Jean-Pierre Kiwakana a talisi que conseil économique et social azali ko renforcer règlement d'ordre intérieur na ye pe ko finaliser ba réflexion ya ndenge na ndenge oyo ebandaki déjà pe ba matière mosusu na plénière pe na cette commission permanente oyo conseil économique et social azali na yango asengi na moto nyonso ayeba na komipesa na mosala po ete bayeba na ko travailler d'arrache-pied pona envol ya conseil économique et social avant a déclaré ouverte misala ya session ya conseil économique et social pona octobre 2025 nde na suka esukaki na photo ya famille oyo ba membre nyonso ya bureau pe bato ya ndenge na ndenge bazalaki wana bazwaki nyonso wana italifike misala ya session ordinaire esi efungwami pona mois d'octobre 2025 na conseil économique et social. Honorable Mao Twene Eli ya Selembao a lancé mardi 30 septembre misala ya kirage ya baka niveau le long ya avenue de la Libération ex 24 novembre Christian Kengebeni hérité mapine Mbappé si nous détail. Nassima Masolo Oyo honorable député provincial ya commune ya Selembao Mao Twene du responsable Papa Selembao azalaki na yango mikoleleki elongo na directeur général ya office de voirie et drainage OVD na Mokuse mwana mboka Victor Tumba nyonso pona koluka banzela na commune ya Selembao ezala kitoko pe likambo etali ba érosion esila bosimba pe bondimelanga ke honorable Mao Twene azali kolala te weekend eleki azalaki accompagné na délégation ya office de voirie et drainage oyo ezalaki dirigé et paya ingénieur Cyprien Munzokolo bakitaki na ba différents quartiers ya commune ya Selembao pona kotala faisabilité ndenge nini banzela ekoyeba na kosalema mikolo ezali koya honorable Mao Twene na délégation ya OVD babandaki nyonso na station Selembao bakendaki tina ba quartier ebele lokola Likinda Kenge Molende Ndobe Inga quartier Konde tina quartier Kimbembe ex Kingu bakumaki tina quartier Madiata epai wapi batalaki talaki nzela honorable Mao Twene akominyaki na base na ina ndenge ya kosakana te pe bango basepelaki na présence ya honorable Mao Twene na ba initiative azali kozwa boyo kandenge balobi. Vraiment, tobeteli maboko makasi biso bana Selembao et puis pour na biso tomoni ke Nzambe nde a s'incarner kati na ye pour a défendre cause ya biso bana Selembao
parce que depuis la commune à Selemba qui a créé en 1968 jusqu'à présent, et ça les 57 ans d'âge, ils ont abandonné. Tout cas, comme on a mon côté à l'oba pour l'intérêt Selemba, mais Aza député à Liboso, pas même 5 ans, mais Azo Salaba Makambo, c'est incroyable. De acclamer, de bételer maboko et puis tout ça derrière, il peut te ébiquer, il y a force dans la population. Il y a kuna okendeka ko senga mais biso population to ko tombola etil ko la mapeka pour ba ko répondre position. Honorable Mawe en tout cas to sengi yo merci nande to moni boye oye ko tala boye donc to sepeli makasi to za na posa nzela na biso ebonga libulu oyo ebonga penza ezipa mapapa to za na posa na o penza papa sunga biso soki yo tiki biso yeba mususu ozala te. Donc sunga biso penza papa nzela to lekela ka yango ba moto ekota ka lisute to koma ko souffrir po biloko ekota sta sekonde na bimi bo ngamo ka muna oyana kolina nga ngamo ka mutuna koyana ngopona moto nzela ezate. Honorable Maotwene akomaki pe na ba quartier misusu atela ki ba conditions de vie ya population et sala ki passe surtout na likambo etali mai ezali eloko moko ya motuya kuna na commune ya Selembao. Honorable Maotwene azanga kite kotalisa posa na ye komona ba autorité basala quelque chose pe likambo etali banzela surtout que commune ya Selembao ezali commune moko montagneuse. Oui, lelo to kitaki na équipe ya OVD sur instruction bien sûr orientation. Il y a DG à OVD après rencontre na biso ya avant-hier na réunion tout ça là qui na bureau na ye et to décider qui ensemble na ye lelo tout ça la visite il y a site érosif il y a commune na biso ya Selembao. Comme tu as là, c'est ainsi site érosif, les autres visiter à peu près une dizaine, Nabandeko. Tu sais pas la démarche oyo. Tu as déjà que se promettre espoir les alliés pour que l'action anti-érosif et salama et pour aussi que la population à Selembao bazwa banzela oyo ko dégorger à venir 24 novembre. Et que dégorger peut ça et puis il passe le total qui à peu près 4 à 5 quartiers et tout ça les visites na bandeko nyonso wana ezali kotalisa ke cheval de bataille ya honorable Maotwene ezali développement ya commune ya Selembao yango nde ezali komona na mikolo ezali koya batu bakokamwa. Tobi ma ville province à Kinshasa to kene bon la province ya Congo central pour la côté Sabino Ndenge président pe fondateur ya fondation Glody Komba Mbimbi a remetté qui lundi 29 septembre ba matériaux ya construction na EP Kiambuswa kuna na Congo central bon dans détail. Na souci à co-accompagner vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volé na ya gratuité na enseignement na école primaire de monsieur Glody Komba Mbimbi oyo azali na ye député national te azali pe député provincial te kasi azali kaka président pe fondateur ya fondation Glody Komba akitaki na EP Kiambuswa oyo ezwami na quartier Yanga na secteur ya Kipese na territoire ya Songololo kuna na Congo central et pa wapi akendaki kota la condition ba élève bazali kotanga en tout cas bazali kotanga na ba condition moko ya kitoko te nde akitaki ye moko en chair et en os ko remettre bango ba saki ya ciment ba barre de fer pe ba matériaux ya construction ya ndenge na ndenge po ete batonga nouveau bâtiment oyo ko contenir 450 élèves na esengo wana boyoka. Mbimbi Glody nazali président fondateur ya c'est-à-dire ozala muluba muswahili mutetela munyanga muyombe mundibu mutandu muyaka oyo nyonso on a besoin de vraiment territoire songolo wana mona question ya ba parents, ba élèves, pe ba enseignants, ba tondisama qui vraiment na esengo. Ezala
Kande Boye, président et fondateur ya Fondation Glody Komba, Kendese Liboso Mokakoswa. Totika ville province ya Kinshasa tokele bongo na province ya Kwilu pour la côté sabino nenga incendie moko ya monene esalemi na quartier Sankour na ville ya Kikwiti epai wapi bana mibale bakufi en tout cas esali pasi pe mawa bolanda. Ezalaki na butu ya dimanche vers 23h local oyo wapi incendie monene esalamaki na quartier Sankour na ville ya Kikwiti. Pona bilan bana mibale bakufaki sur place na moto, mama na mwana mosusu batumbamaki na bango kasi bakufaki te. Papa abimi na ye sain et sauf. Selon ba témoin, eloko ezali na base ya kotumbama ya ndaku wana eza mauvaise installation ya courant na ndaku yango nde esalisaki retour. Tango ba parents balalaki na bango bana mike batikelaki bango moko na salon pona kotalaka télévision. Aussitôt appris sur ce drame, Abenye Makachaka, maire de la ville ya Kikwit, akitaki sur place pe alobi. Mais situation yai, les zones avaient au commun avec bien malaka. Mais tu vas quand même prudent. Tu vas prudent même beau parce que ça la moi va monter, na bête baka courant, quand les gens là il faut que ça s'assure des gens qui ont pas na mais là ou bebo mais là la veille. Et puis quand la bana est dans salon, il faut quand même les abans qui puis la bana est dans salon. Hein? Peut-être en temps ou à classe, il y a un moment à classe belle bigi sa bana 23h pour que la télévision ben ben là là, il y a un bote mingi. Bino ba parents, il faut bozalaka pe ba responsable pour na assurer éducation na encadrement ya bana na bino. Comment bakoki kotika bana mike na ba âge wana bazalaka na bango na salon, bazotalaka télévision, papa na mama balali na bango sope ba bandai kolota nini yo, sope ba bandai ko kanisa nini ba ke na bango, bana bazotalaka na bango télévision ndako etumami. Tala ba perte ya boye. Eza kitoko te, tika milimo ya baninga epe manakimia. Misala ya Fondation Nerombungu ezali koganga talatina Miss Universelle Dorcas Dienda akitaki na complexe scolaire Mama Pemba MPD Fondation ya Nerombungu pona kotala ndenge nini bana bazali kotanga kitoko Héritier Mapindemi ladi landu bazaki kuna la konta info lingala. Nyonso ebandaki lokola momesano ya culte ya fin ya semaine oyo ezalaka organisé na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu. Awa ba élève elongo na ba personnel nyonso basanganaki epai wapi mote ya mokolo ateyaki na mokana na Marc chapitre 10 verset 46 à 50. Thème na yango ezalaki lobi nanga eza na maboko na Nzambe ateyaki na bana nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba bazwa ba étude na bango au sérieux po na kozala na conscience moko ya makasi enfin ke bakoma utile na société bakoma bato minene. Tomonaki présence remarquée na culte oyo ya mwana mboka Miss Universelle Dorcas Dienda oyo ayaki ko assister po na kosala visite na complexe scolaire Mama Pemba kotala bijou oyo honorable Nerombungu asali elongo na fondation na ye pona ko encadrer bilenge nyonso ya République démocratique du Congo. Bo simba pe boye bakena sima ya culte oyo visiteurs ya complexe scolaire Mama Pemba mwana mboka Dorcas Dienda akendaki mbala moko na ba différentes salles de classe epai wapi akendaki kotala ndenge nini enseignement ezali kopesama asukaki wana te akendaki pe na ba atelier ya coupe couture ya mécanique ya électricité pe ya construction elongo na biloko mosusu atalaki ndenge nini honorable Nerombungu a investir pona encadrement ya bilenge bongo asukaki wana te akendaki pe na atelier ya coupe couture epai wapi tango asilisaki azwaki mwa échange elongo na bana ya coupe couture pona kotalisa bango to ko partager l'expérience na ye pamba te azali wana oyo esali ye ezali kaka ba étude yango nde bana pe esengeli bayeba na kolanda nzela na ye. Na suka ya visite, Dorcas Dienda alobaki boy. Dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire développer le monde.
et cela contribue au développement économique d'un pays. Je suis ravie de constater que dans notre pays, il y a des gens bons qui œuvrent pour cette cause, dont moi-même je me suis donné les moyens d'œuvrer. J'ai visité les écoles Maman Pemba et je constate que non seulement on apprend aux élèves tout ce qui est pratique, mais aussi il y a des ateliers pour faire développer leurs compétences et pour qu'ils puissent exécuter leurs capacités et leurs talents. Je suis très, très heureuse d'être là et de constater tout cela. Je remercie M. Néron Mbungu de m'avoir reçu aujourd'hui. Je le remercie aussi pour cette belle initiative. J'espère qu'avec le temps, Dieu le donnera la capacité et les moyens de développer cela. Et aussi, j'incite à tout le peuple congolais, tous qui en ont les possibilités, de faire la même chose que lui, voire plus. Donc, na sengi na ba congolais nyonso baza na ba possibilité ya kosala oyo Papa Néron Mbungu asali basala ngo ope bakoki osala ya koleka basala ngo. Merci Papa Néron Mbungu na musala osali. Nzamba abatela yo apeso pe oye kokoka po o développer ngo o continuer kosala ngo. Asukaki wana te akendaki pe na complexe scolaire Mama Pemba Day oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Azalaki assisté na promoteur assistant Bobo Mbungu batambolaki pona kotala talabana ndenge nini bazali kozwa mateya. Boye Dorcas Dienda asepelaki atondisamaki na esengo makasi pe apesaki honorable Néron Mbungu merci na mosala kitoko oyo ye asali pona encadrement ya bilenge lokola azali Miss Universelle amekaki pe kosala ba geste elongo na ba élève ndenge kaka bozali komona. Simba pe boyeba ke nyonso elekaki vraiment kitoko complexe scolaire Mama Pemba MPD œuvre oyo ya fondation Néron Mbungu ezali ko attirer batu bazali ko utabisika na bisika bazali ko ya ko visiter pe bazali ko encourager ye na eloko makasi pe ya munene oyo ye asali pona encadrement ya bilenge biloko ya boye ezali mingi te awa na République démocratique du Congo. Honorable Néron Mbungu azali ko mériter ba encouragement tango na tango. Préfet Louis Kabangu na Itemat Ndolo azali ko bengisa bandeko nyonso oyo batanga déjà 6e des humanités kasi bazwa nanu diplôme tetalatina basali mobange na centre ya autodidacte pa wapi bazali ko banda yango de 17h à 20h. Stéphane Skande, Francis Kanza ba pesi bino ba deta. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e des humanités kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na Ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse ezaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat Ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction P ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke Itemat Ndolo Ista basalaki 100% awa kutu ba pesa bango kombo e ratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pour na bino tango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na ba bureau ya Itemat Ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten. Préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance,
électronique embarquée, informatique bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société yekola musala adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Protiva pezali potopoto kitoko même mukolo pe okoki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. En tout cas, Info Lingala, il y a le 1er octobre 2025, Yango et Komina Souk et Papi Nazalaki. Vraiment, c'est un makasi à comprendre télé,